Bonsoir, très cher internet, il y a Pedro Production Crash TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, vous avez présenté par Yemoko, votre âme, la sœur de terre, et Nakombo Yawata Kin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Tour des contrôles de la presse congolaise. En tout cas, un grand merci à vous, très cher internet, il y a Pedro Production Crash TV, très cher abonné à. Et chaîne en tout cas, merci Nabino, remarque Nabino, ça fait un peu comme Makasi, et Nengo Soko Melanga Pena WhatsApp, et ça fait un peu comme Makaska, en tout cas, grand merci Nabino. Et j'allais vite à saluer les patrons de cette chaîne, Papa Nanga Petro Kangila, Papa Petro Kangila, il y a Maman Tetengolu, nous avons baigné Aigle Jaune, Maman Sociale, et pourquoi pas saluer Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, et la bébé qui bouge trop, bébé Kras Kangila, et en tout cas, bébé Kras Kangila, qui je salue à pas ça. Et pourquoi pas saluer aussi les amis de Watakin 24 Bino, tout dans les Bino et Trokaka, et pourquoi pas saluer aussi mon partenaire, mon sponsor privé, DJ Master Pro, et pourquoi pas saluer aussi J-Mas, et sans oublier aussi Simon les meilleurs, donc Likasa, Nzambe Aoudjina qui s'entouana, Simon les meilleurs, donc garçon Likasa, Big Boss Kozano Santo Torino. Nzambe Aoudjina qui s'entouana Nengezala. Je remercie aussi mon équipe technique, la Sima Caméra, Nazabon, Ndekotita, Montréal, mon réalisateur, caméraman, Bogar. Pourquoi pas saluer aussi PM Priscille Maïndou, il y a Aimé qui filme de la Rossignol et Papa na Kertis. Pourquoi pas saluer Marcus Garveille na Luanda wana moninga Jisitona. Voilà, très cher internet, il y a peu de Production Crash TV. Lelo tu quittes awa na limité outemiri chez les paniers et côté wapi Patrick Beckham là il maître à ça la rabongo répétition na yeza la rabongo chaque mercredi tous à la a car ndenge za la. Voilà, nazas kona moko ya artiste musicien, chanteur, il y a un groupe elle est chancé. Ngala yebi quelques battre pour yebi mais mingi vraiment il m'a se présenter kaka ndenge zalara. Papa Tito Fongo je dis merci et je dis bonjour à mon invité. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé pena carré talara pembe na lay du maître. Faut santé zalara toujours carré quoi. OK, merci beaucoup. Peut-être DJ Master pour Amono Karalelo se présenter d'abord votre côté avec question abisso. Ouais, ngayo Alves Nuance, chanteur à douceur. Donc musicien lay du maître Patrick Beckham. Fogalo boyo kana ingrat. Sadi mukolo na ngonde yo mtapesa makambo wana. Ozalaki na rien, okomi na mosolo, ekomisio ndenge mon colonel Patrick Kyunguye Guilain Vutuna Bijaye Sadi Moutaïmba vocal Iwane Zalakande Alphès Nuance chanteur à douceur. Voilà, merci beaucoup RN Rodrigue Ntingi depuis Dubaï que je salue à Passa Okinenge Nuance a pesi pena makamunae Advance Nuance Okinenge a pesi makamu Alphès Nuance tu chantes bien mais apparemment na ba biloko bele zo mwana te zani bazo beto ba 12 to yo mora zo kima na yo. Non 12 c'est trop dire pour na ba betanga ba 12 yo ebi yo sa mutakala makambo ebi makambo so côté biso to banda makambo yo ebi en fait nga ba betanga 12 te ya betanga 12 te nga na sala toujours présent so moni Nuance ça te c'est que Corbillard ne sali pena moi charté mais to sala toujours ouais. Mais absence na yo na Luanda ebele bazaki étonné parce que bana Luanda ebele banoze là yo taba moni ki oya kité moi ki bazaki étonné c'était par rapport à quoi? Ouais, nous la Luanda soki Nuance salaki wana te ezalaki mère adayaki yo ebikaka famille so ke bakolo bapeka olie mère olekisi mère yango ni salika okende ba Luanda wana et ça le roi donc saboter mère quoi nde salaka na kende te do yango na kaka mais kala mingi te toso ya wana ba mona Nuance ya wana tozana na bango. Merci beaucoup Advance Nuance. Nini ozo bombela ba fanatique na yo et puis ba fanatique tout ya les chanceux. C'est tout même bato pena ba linga ka makasi. Ouais, on nga na bombela bango ezaka ka musique ezakati na ngai de na pembe na lay di mettre en fait a pistonner ngai a sala nga comme sanga danger ba prise ezali. Donc ba fanatique na nga na ba fanatique tout ba les chanceux donc ba sara kimia Nuance kala mingi te a pe sara makambo. Lay di mettre a façonner quoi. Ba mettre Laurent ba makambo na loba. Lay di mettre a façonner nga kala mingi te ba sa pepele. Merci beaucoup Advance Nuance. Depuis au côté Patrick Beckham, ça fait combien de temps déjà? Depuis nga côté sur lay di mettre. Bon, on a salle déjà une année na ba mois. Il en avait combien de focales? Combien de focales? Non, focal moko.
Nanga na vocal moko. Nana vocal moko mais babiloko pe ça kala mingi te. Mais nana vocal moko. Oza na vocal moko oyo déjà ebima. Oyo mais oza babiloko na kati za. Tant prêtre abimisa ki titre na liboso c'est le moment. Ya mibale ça ki ingrat ou biso to yemba. Ole ya banda ko yemba kai. J'attendis les gens bazolo bakio boyingai. Nazwaki yango baje nzoki ezalaki ya vrai. Nebela assurance na maloba ozalaki oloba nanga. Moto ozozogisa meza kaka moto oyo olobaki olingaka. Moto oyo ozoboma meza kaka moto oyo olobaki bolingwa libela mokombo ya na jamais tuba na yo. Après songa na ye koyemba sikoyo ozalaki na rien okomi na mosolo ekomi efokalo ezobaka nini. Fokalo eza mpona bato bazalaka bengra bato bazalaka soki lelo ntango azalaki pia kati azoya kozokabelaki batone ba 2000 lo bazwi balaka molobaka nganaki eluka ti mpe mpona zwa 2000 ne eza balaka mike mbamo ekomisi ye ndenge. Donc bafille oyo bazalaka aobeta na yaya mo boye na ntango apasi apres lobi ntango azwi makambo atikisi mbamo noko wana mbamo ekomisi ye ndenge. So bato mosusu balobaka nga na finga bato nga na finga na nga motu te nga napesa nde conseil napesa conseil na bato tu oyo bakomaka bengra biso da pembe na late nde le ya ofasone nga boye nde bato bayebanga deja boye apres lobi sikoyo na longwe na boyi sikoyo lei dimetre mbamo ekomisi nga ndenge donc na sensi wana. Ouais. Tu es intégral tango ça la bien tu connais vocal parce que vocal on a bien DJ Master pour Otazali na RNR de Getting depuis Dubaï ba otala yo et c'est pile ça bango makasi papa. Yo salaki na rien yo komi na mosolo ekomisio ndenge mo colonel Patrick Kyunguye Gilen Vutuna Bidja yeye siko paix à son âme masana mo boyemba ne na nzembo yo akufa. Ouais. Ebi comme la Keba Noël Mata yemba deuxième vocal après nga après. Est-ce que pour ça on se spécial ba fanatique na malgré ko kanisa susu parce que l'artiste ne meurt jamais. Afana yemba ngo fona yemba na eloko moko ya liwa. Eloko moko ya liwa El Mata Keba no. Koto sa molimo ne pe mana kimia. To bosana ka o jamais. Ouais. Sokili we ya baki bambongwe. Mema vama bakufa kate sogili waya bagi koye moyo meke manwa kufa kate yaya oli waye eyebi sempamba wa kebano yimba bo apre nga yimba sikoyo bebe to weli nini po kanga bisaka yo kende tuba to weli nini po yo kanga yo kende olandi logo za mwaza lote ya bongwa na galibanga mungwa yango na bondeli yo zongela ngaya kebano na bondeli yo zongela ngaya ye barishe ngumbu na bondeli yo zongela ngaya metino akikita wana vokali El Mata yembaka pwe ngai donc misiko za molimo ne pe mana kimia douceur a robosana ka o jamais. En tout cas j'ai l'air mosier vraiment donc c'est un artiste un bon chanteur et auta kotika biso auta tango la vraiment et que paix à son âme siko ko kene na tela peka la première album bino banga kite loka bona pene beta msu moko bano do parce que belé baloba ba interpréter ba ndenge moko na votre président do ki ndenge za la banga te non biso to ko banga te en plus c'est auto so sala o eza vie na biso to ko banga te même na ba compagnie batu ba kufaka même na bale batu ba kufaka. Même le cas vous avez nous qui c'est au banga na binote non qui c'est trop dit mais semble biso to sambela rande trop mo musicien mo mamna lo bao ata fe nanga Joël Chiboka yebi makambo ba musicien ba sambela rande trop nga na part nanga na sambela to na ebite so misu ba na kiss mais nga na ebi ke ba musicien tout ba sambela trop yo sambela de mais ba sambela za différent bino za ba handicap ba aspirine ba nini belé wana RN rodike nsinga yi makamona zoloba na die lutumba 007 non biso aka bayibika po biso bena to priaka pena nzambe tata neti nga na part na priaka nzambe tata nga pe na priaka nzambe sunga ngai lobi pe makamanga ekoma danger nzambe sunga kese na biso lobi ekoma danger nde ça de danger ekoma supplice danger donc na sambela de bongo quoi. Merci beaucoup Adverse Nuance nana pesa yo pour ça peiner comme musicien bakulu tunini oyo talaka to pe collègue ni yo talaka bitenga pe funa ndoyemba. Ouais, batu nga natalaka en plus yo ebi kaka nga na botamaki de musicien depuis nazala mwa mukie naki mwa mukie na banda koyemba de atro ba mère na ba quartier banda lo ba
moi no soka koli ozalaka musicien ouais nando yimba de atro en plus ngai nanda kotala nakana fanatique te nga naka fan ya mutu asalaka boulot bien donc nga somme dasalika boulot ne bien et sepelisi ngai mututu asalaka boulot ne bien mututu asalaka nga atangi natangi mutu na bi mututu asalaka boulot ne bien kasi mutu asalaka boulot ne bien mututu ayebi kasala batu basala boulot beyebi bango ti kasi bango wana kasi batu basalaka boulot bien bamaestro bakoko bana na biso bafe na biso Fally Ipupa balei Dimetre boss na ngai bango tu wana basalaka boulot bien natanga kombo te ne kombo yango deja otanga nga père na ngai salei Dimetre wana za camarade ya père sikoyo advance nuance eloko mo ezawa en tout cas parce que TVZ radio te atolobaka bosolo kaka ndenge ezalaka dernièrement tozalaki kuna na répété sikoyo puis papa na yo mpe okobenga mpe patron na yo na nkombo ya monsieur Ikbi na file babon séjourné na Lubumbashi obi Kidiba Sente abi ke non Kidiba Sente alobi ke non non na komba Kidiba te deri ki chante yo bi Kidiba soki Kidiba oyebi yango bete bonga tirer Kidiba yanze nga yebi Kidiba te bete bonga clavier ça bete bonga ya tirer na yebi Kidiba te non na mona yete oh ce qu'on a constaté nga loba vérité Kidiba nga na yebi yete Kidiba nga na yebi yote bon wana esa pona ye wana ya pona ye Lady Maître amutu munene na mboko biga Lady Maître na mboko asa confirmé donc so boye seke mutunu esa ya opente mutunu ndike pente seke mutunu pene esa ya opente yango ndo bude bongo soki Kidiba soki na oloba nanga na yebi ete comprendre Lady Maître oyeba ete na mboko oyo oyeba Lady Maître te yoka Lady Maître te soki lelo naza vi ezalaka mpo na yo mama na ngai boya kolongola zemi otikanga nakola nakoma moto mama nanga nazangi eloko ya kobeza yo songa na yemba yango boye lei nanga lei nanga lei nanga lei nanga lei nanga lei nanga soki nga lelo naza nuance ezalaka mpo na yo lei na ngai oboya koneglige nga oyembisa nga lelo yo nakoma danger wana nga nayemba yango nga so nayembelaki yango bongo adverse obi koyemba lokola bebe buchu oza baline bebe buchu na déplique pomba nuance oyebi nayebi te ndeka buchu kulutu na yo wana bebe buchu ife na yo wana oyemba lokola ye ife na nga nde nini buchu master bon nayemba lokola esa bayemba na baprise eseni bayemba esika mwa baprise so yembi na mutu koyemba na mutu mosusu ya bamanaka mpe ezalaka ti yo kasi bato ti osala na bango bulo nosala o bino ti bwa age moko te bwa mpe na qualité moko te ezalaka ke bango mpe baosala kaka me bwana mamayele différent eza bongo ti ye so yembi na mutu place moko se ena bokomi ndenge moko rien eza bongo te ezalaka ke bamanaka biso toyemba na bafe na biso bachef na biso fils la sei baderiki chante bafe na nga baphilanthrope Mandela bafina mais tosala boulot esika moko me toa ndenge moko te toa age moko te toa na misiki ndenge moko te mona moto ana banavigation na Lady Maître amoyemba lelo te Lady Maître banda oyemba kala président na nga wana ayembi tro na vie atoboka aza motu mo mystiki bamawo nga nayembaka mingi eutana pa Lady Maître nga yoka no to Lady Maître président na ngai nga yoka tro. Merci beaucoup très cher entendant te ya peu de poso Christophe qui m'a pena mango pesa ba mote belé pa yemo ko donc délégué 03 mais c'est Serge délégué Serge en tout cas la kisal tuana donc 03 RTL do balabi kunane pena makamura na mo la village donc bana kisantu na labino ya trop en tout cas kay na bino za pena kitoko makasi donc Simon le meilleur Simon Saou likasa yepena mokonza aujina kisantu do ba kongo mobimba kisantu te me ba kongo mobimba ine pena kangala ba auchika ndenge za la kava ba tuna ko tuma ba deplique bolila bongo ayemba lokola pomba ayemba pomba za fe na ngai ayembaka bien asalaka boulot bien koyemba lokola moto bato da baconfirme eza mabe te ya mabe te mais ça la pe bien parce que tant toyoka pomba toyoka pondere déplique toyoka pe pomba toyoka pe lokola advance nuance moi te esalaka bien esalaka pe bien eza mabe te esalaka pe bien est-ce que okosapela mobe ya pomba pe po yemo bolela effort eloko ya pomba nuance
kobeliseleki kobokolo migala nyonso naze na maboko farmasi ekomi nzela toilette hôpital ekomi nzela ya wenze baningaki tunga ememaka pondu yanga se medikama tabakosengaka melesi te ata olesi ye basaki ya pondu akomema yo musika te libateli ya makana periode kasi taba mikolo nyonso tabaka dede na ezingaka ati mokolo taba kufaka singa etikalaka yango wana nasanti mpe na nuance nayebiki tita kota azali tita azosaute lokola mwana moke mama elie shawarma kaka ndenge ezalaka donc Barbie la princesse na lwanda wana donc Barbie la princesse na lwanda wana advance nuance nayebiki toyokuta mino na serge répétition kala mingi te bozoba na répétition mpo tokapana yo nini oyo bozobongisa sikoyo na bademi bamikolo ekoya bon tozo préparé album na biso histoire ezobimaka la mingi te titre nini histoire ezobimaka la mingi te donc toza toujours en studio to travailler après ce comme il peut au monde va porter parole na biso ba ça na yo ba expliquer ndeni mamango eleka ouais voilà advance nuance pour TP vocal ouais ba foko ezali ba foko tout ba na posa ba bwa ka bango ba contacter na plus 243 89 11 64 282 plus 243 89 11 64 282 bablo rasike sale ya kala minute advance nuance yepo oza la kati ya artiste congolais oza pe mwana mboka est-ce que polémique la musique na biso ematisaka to kita polémique na musique ekitisaka par rapport bato ebele bakoyina osoko oza indiscipliné nde tosalaka boye musique eza bato mosama bule lokola musique eza bulwa bavoyou musique eza bulwa bavoyou te musique eza mosala musique ya bulo tosala yango wana ndenge bateka soza musicien fo yo finga bato musique wana yaka te biso toviva na comportement na ya père na biso la edimetre père na biso tofingi omoni na te feta ya finga aloba makambo wana te père na biso ayaka alobi makambo ya carrière na nde tosama na biso alobi yango esili afinga bato aloba mabe mpo na bato te nde biso tubana kaka tolanda donc maitsaka nango te ebomaka nde mutu bomaka mutu makambo wana. Merci beaucoup. Quelques programmes, semaine, est-ce que Bandou les alliés? Bon. Bandou la chète ma, tous déjà les acquis. Donc félicitations parce que vous avez des acquis pendant que tout comme magas c'est les gars bien. Après voilà Bandou les monsieur ça. Bandal osaki na bandal na ko isaki bandal osalaki wana. Bandal esalaki tomber. Les 10 mètres asongaki sima alobi douceur. Yaka zwaka micro oh ça dit sepeli saba na bandali pena quoi. Bandal esalaki pena tomber bade ki chante ba bi makambo. Ba filatro ba makambo ba LGPR double. Bandal esalaki tomber. Na yembaki makasi. Na kana na focali prise. Ngana kana prise. Ozalaki na rien. Et ça là nous tomber ba biloko na biso misu ya sike ça wana na betaki bete bato balelaki mabe. Mais c'est pas fanatique pour te toka ba. Na ça la DJ Master bien. Na sepeli ça DJ Master. Et ça pour les grands managers. DJ Master pour les grands managers. Na sepelise et ça les moins cher. Moi si akoki ko boya yo. Azweli yo pe mbanda camarade na yo. Azweli yo pe moi si nao. A capable les 10 mètres ça mystique faire na ngando mona ke wana. Omoni moi si nao. Moi c'est aussi le peka akoso peka cameraman na biso. Ah komi mbanda na. Akomi mbanda na yo. Kasi mama ko bosana ka o jamais. Ndemo so na père na biso pe na so les 10 mètres bosana biso jamais. Moi si akoki ko boya yo. Azweli yo pe mbanda camarade na yo. Azweli yo pe mbanda pasteur na bino. Comprendre? Mais yo moko maman na yo abosa na hote. Faut aller dire il va accorder la route. Ba accorder la route ba ingrat ba c'est les moments ba WhatsApp ba solution ba mélarme. Et mec qui finit de la rossignol. Monter ma ya piscine maï. Obi que alela c'est les moments. Alela ngautre. Voilà et mec qui finit de la rossignol. Aimé qui finit la rossignol na kasa Luanda linga c'est les moments trop talaka chant wana bolingo na ngai kagba okei kaka boya yo tiki vide tensia okei boya yo tiki vide bolingo zala kesengwe komi ya kolela likolo ya kozanga yo okomisinga ridicule ba master bazo sekangeza nini yango atula munde masa baseka nga seka na tula chéri oye baka
tango yango yo avec koma trop tard nakoma na maboko ya moto mosusu kopanza ngai sango ke olingaka nga c'est le moment tango nazobondela yo zoboya c'est le moment bolingo ebandaka na pasi ekoma esengo géri tasia lelo kozundolanga mpo naza na piaka ebebe mokolo kolukanga mpe na koboya o mama c'est le moment bebe tobongisa aro tasia bebe Aimé qui finit la Rossignol, motema ya PM Priscille Maindu. La Rossignol Aimé qui finit. Oyoki advance nuance nenga pandi teke kaka nenga zalaka. Advance nuance nabi ke to jouer la répétition kaka nenga zalaka ba chef na bango ba déjà pour matin podium pour to ka bango quelques dédicaces puis numéro contact ça là bien. Ouais, ba tout balingi nuance saye mbabango na disque na histoire ba contactinga na plus 243 89 11 64 282. Ça dit plus 243 89 11 64 282. Non pe sa bambote nanga na ya pichu mangunsa de Londres. Ça dit na pesi mbote na fe nanga Joël Chiboke na pesi boss mbolongo mofinu ça dit mutala itara marché liberté Lili Wen Bajini fe nanga 486 Luzolo na bosanité fe nanga bodo plus Ikaida sans oublier ba coopérant tu a marché liberté na pesi mama mbote Serge Ngumba ya Joël Emola Fila Trump Mandela c'est-à-dire na pesi bango tu bambote bisika azali na pesi président na ngale di maître mutu akomisa douceur lelo na mboko batu bayi bangeza po na bambote bele bisika za na parler ba mascara fango ba job nzinga donc bambote bisika ba na parler bon ba fils arabe na bosani yote ba ya Fabrice Bedika mon fier mon colonel Patrick Kyungo na bosana ga okaraté DJ Tigana bambote bele quoi ouais. Merci beaucoup, très cher internaute. Il y a Petro Posoka Civil. Là, c'était Advance Nuance du groupe Les Chanceux de Patrick Beka, mais là, il dit maître, ex-ministre de Fabio Maesco. Et quand on a fait ça, il y a un beau tébélé, car il y a un mot comme Ben Mal, le Gaulois, c'est-à-dire États-Unis d'Amérique. Mon thème, ma maman, on a Willy les Gabonais. Na pesi Ben Willy les Gabonais, bambote bisika za grand prêtre. Docteur Jeff Uchadi le teta. Petit non nuance yo. Abbé Dachou. Patron Bogos, petit non nuance wa mbote bele bisika bino tout bozo langa biso donc yango wana quoi. Merci beaucoup Bobi ka ba dédicace c'est ça là bango bien parce que baba appelle ce numéro contact sur bengi et ça la pena kitoko makasi et na repesa bina mbote be pa yemo le délégué numéro 1 003 précisément na Congo central na ville province ya on a pardon à Kisantouville on a donc CG en tout cas M. Serge donc 03 et pourquoi pas saluer aussi DJ Master Pro mon manager mon sponsor privé les amis de Watakin Fakata Bino tour les labino tout tellement nombreux moi on attend ba combo moko exacté donc sans oublier aussi Chris Bopé na Cape Town Chris Bopé sans oublier aussi maman Fanny Minima et pourquoi pas saluer ma bébé chérie donc la jeune nommée moi ratikalia na boka tamia na biso maman Marti to mani sabota li fait signiance na pesi maman Marie ba maman wa botanga yi na boaki na bosanité maman Ida na bosanité sœur na ngame G30 ya scolastique mère ba DP mère ba louange donc ba mbote bisika wala nanga bango tu na bosanité fait na ngame maître maçon Nguya Muzela fait na nga sifas. Ok, merci beaucoup. Rapidement, donc on a moni bongo 10 watts à 007, 10 watts à 007. Il y a la ming penana ba Marcus Garveil, ba Gisetona. Pourquoi pas saluer aussi mon petit frère que j'aime beaucoup, Serouti. Donc Serouti na Luanda na ka ndenge zalaka. Attention internet et un peu de Posoka Civil, vous abonnez massivement l'émission La Voix des Stars. Toya su kisanto pesa pena makama to kabana kisanto akei na bino pena sala pena kitoko makasi na mona ba Salmon donc Simon babi likasa nzama auji na Congo central wa mtakangi pena Congo central kisantu matadi boma mwanda na auji babi ye pena ndeme selikasa kaka ndenge zala mese Simo pourquoi pas celui aussi Jayma c'est moi si nzambe de pas bote wana asali sumute je remercie Simon équipe technique na sima caméra za bon de kotita donc papa tita mobala pembe cameraman aboga cameraman patron para bido migolo bena yene ma cameraman bena pesa makambo ndenge zala kaka merci beaucoup on se retrouve à la prochaine bye.